Et arrive pas na vina na bobo na yo fête à Saint-Valentin. Bala combien? Toi tant que vous êtes ensemble, vous fêtez fête à Saint-Valentin. Est-ce que ça dit ne pas ensemble vous fêtez en gros? Na fêter moi mingi makasi parce que ça la vie en pizza. Au sala penda vie. Et on doit mettre on peut attendre au sala penda vie. Comment on a pasteur Moïse Diamé ayo kanga mukuna makasanga. Bakar de feu wana. Et ba couleur de. Ba rouge. Mingi daki ba rouge noir. Yazambe. Atu babandali kambo ya Saint-Valentin ezali ba catholique. Ezali Rome. Mais en 1969, Rome a renié la fête de Saint-Valentin. Ma belle ezali ni bolamu nango ezali. Ma belle nango za malade ezali. Zemi ezali. Accident ezali ba pour fêter ba musuku bakenda ko fêter bon akei. Basali accident na retour na bango. Okoki opesa mama na yo cadeau ya ba fleur rouge te. Okoki pe kopesa sœur na yo cadeau ya fleur rouge te. Soki opesi mwasi, to mwasi apesi mobali fleur rouge, lingi olobaki naza na posa na yo. Chocolat les gens banali ayo na lolemo. C'est pas mauvais, ils ont fait c'est pas marié. Les gens qui ont fait un mariage, ma belle Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo batelile Nazareth lipamboli oyo monana katempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo.
ata baministre bakokata ata bagénéraux bakosala nini nalobi ata baministre bakosala nini ata baprésident on y va katela ye toke on y va. Bonjour frère. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Nakoyeba kombo na yo. C'est le frère Dixon. Lelo eza mokolo ya Saint-Valentin mpona mpona couleur ya rouge mpenza olati epo ofetaka ya Saint-Valentin. Bon, la fête a raté. Ofeta te poani oza jeune ici. Oyo oza déconnecté. Ils ont fait amoureux. mpona Saint-Valentin elingi oloba eza fete ya baamoureux. Oui. Kaka bango bafetaka ngo. À part kozala frère Dixon nayebaka nte na yo pour lui frère Dixon seke oza mwana na nzambe bien oza koto wana mosisi. Naza mwana na nzambe na église Christ Sauveur dans Texas. Naza mwana na nzambe. Bana nzambe bafetaka Saint-Valentin. Oui, pourquoi pas. Frère Dixon loba mwa makasi to. Pourquoi pas, ils ont fait le roi, ils ont fait le roi. On va fêter la Bajani ya kado bapesana na Saint-Valentin. En tout cas, moi, je ne suis pas du domaine. Donc, en tout cas, on fait tant monter, éviter Kabini, on fait ça. Ok, merci, Nzamba Kombo. Ok, merci. Bonjour, Comment ça va? je vais très bien, merci. Je te vois avec des lunettes là, c'est joli tes lunettes. Hein? Merci beaucoup. Il y a un problème des yeux ou comment? Juste un problème de vision lointaine. Et je te vois là, petit en rouge, et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que là? Ça te dit quoi la Saint-Valentin? De prime abord, la Saint-Valentin est une fête romaine païenne. Donc, étant chrétien que je suis, je ne fête point la Saint-Valentin parce que c'est le point institué dans la Bible. Et ceux qui fêtent sont des païens, c'est pas les chrétiens qui fêtent la Saint-Valentin. Bon, les chrétiens qui célèbrent cette fête païenne sont ignorants de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne mentionne nulle part que tout chrétien ou chaque chrétien doit célébrer cette fête. Mais avant que tu ne sois chrétien, tu étais païen auparavant, non? Quand tu étais païen, tu ne fêtais pas ce genre de fête? Je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin parce que je viens d'une famille chrétienne et mes parents sont des pasteurs et moi-même je suis serviteur au sein de l'église de Dieu. J'œuvre dans l'œuvre de l'Éternel en fait. Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin? En fait, il y a des inconvénients, bien sûr, parce que on entend, c'est toujours pendant la fête de Saint-Valentin qu'il y a, permettez-moi, qu'il y a de grossesse, soi-disant, qu'il y a des taux de choses que je ne peux pas dire comme ça à la télé. Donc tu es libre de t'exprimer, exprime-toi, c'est pas grave. Ouais, ok, voilà. Il y a des cas d'avortement, il y a des cas de grossesse. Donc on voit des choses bizarres, on voit même la tenue que les gens portent, la tenue rouge noire, et puis on voit, parce que je ne peux pas être hypocrite, tu vois, le jour de la Saint-Valentin, il y a le couple, les amoureux qui se font des cadeaux de chocolat par exemple, etc. Voilà. Et toi tu es vêtu en rouge noir aussi, ça tombe le jour de la Saint-Valentin. En fait, je suis conscient, je n'ai pas mis cette tenue, je n'ai pas porté cette tenue pour célébrer cette fête parce que je suis chrétien, je sais que cette fête... C'est une coïncidence seulement, disons. Bon, je ne dirais pas que c'est une coïncidence également. Je sais que je ne célèbre pas cette fête. Voilà pourquoi je suis vêtu en cette tenue. Cela ne signifie pas que je célèbre cette fête païenne d'origine romaine. Merci, que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous êtes en couple parce que vous avez une alliance. Vous êtes mari et femme? Oui. Papa Boli? Vous avez un combo d'ailleurs? Maman Kombo. Et la moitié de votre balance, beaucoup de gens balance la vie, non? C'est supposé que vous êtes marié, donc c'est pas supposé, c'est sûr que vous êtes marié femme, n'est-ce pas? Oui. À moins que là, c'est contredit. Non, c'est vrai. Vraiment, le lieu pour la Saint-Valentin, la ligue de la baboti, la évité est la vie. Vous avez un ensemble, vous avez un ensemble. Maman, vous avez un ensemble. Mais il y a beaucoup d'ensemble, vous avez beaucoup de fêtes à vous, parce que, hein? Vous savez que vous avez un côté, vous avez un côté, vous avez un côté, papa. Voilà, ça va être ils ont fait le lingue. Il a fait sur le temps de la cahier. Il a fait ça dans Paris. À l'Oingue, on a payé. Je suis peut-être au côté de la Balégie, on a un chemise. Tous les gens pour fêter à moi. Tout le monde, on peut passer une journée qui est tard.
toye tobeli mama yo za kosane po nayebi te namonaka mikolo ezalaki na zambe lelo ya 2 jours passé engouement bagel fille bisika bacouleur ya rouge noir eza yo ntango oza kosene fibetala bisolo ntango bazana bapapa oza kolengela yango te ntango wana ezalaki kadi babotoloba ezalaki emporte na eloko yango bajeune ke tozalaki oyebiki eloko moko ezosalama neti saint valentin oza sanse po fete yango olaki mpe rouge noir mpe rouge blanc ofete saint valentin omona mpe boye mokolo yango mpe mobali okosepele mwa kado opesi ye mwa parfum mwa nini tobadekosi ozoyi na kati ya ignorance mais pour le moment eza suka wana te pour le moment comme pour le moment mpona biso vraiment saint valentin eza eloko te mpona kati ya bino tomona esika mo bafeta fete ya saint valentin wana te donc mpona biso bachrétien eza vraiment malamu te eza mpe na bainconvénient mpena wataki babona komemakaka na epabilenge basembalo bafetaka oui eza na bainconvénient ebele puisque eza na bana mosusu babimi mpona saint valentin ndaki mwana ke classe donc mwana asaki nzela mosusu mwana bana mosusu bazala na bandako bozosurveille ye mais oyebi kele mokola saint valentin temake mwana aza mpe ignorant yebi te akende kosala eloko oyo asalaka te epe koyadefe mwana ya mwasi mpe azwizieme lema mokolo wana epe kosala mwana mosusu ya mwasi parce que ezalaka ebele donc makambo ezalaka ebele mokolo wana bana mabe melesamaka ebele mokolo wana bamokolo yango eza mokolo oyo satan kitaka na bapays na biso ebele en tout cas mpo na nga vraiment pour le moment nakoki kotolere te mwana yake bamakambo ya babiloko papa joska na banoel lekaki kuna ezaka pena na ampleur mpe namoni komi na ampleur moko makasi koleka na yebi te ezalaki nango mpeka na ampleur ntango tozokola ezaka vraiment na ampleur te mais okoma na bane moko boye nyonso bayo comprendre ke afete moko ezalaka ya saint valentin biloko wana eza origine so otali mingi na baeglise catholique donc eya kokoma ke meme awa na kinshasa mpenza bato bakomola te yango rouge bakomosala bafete alors journée wana ezaka journée moko oyo bato babemaka couple bake babeli masanga soki yango nde mosusu na bahotel yango ozomona makambo mabe eyaka bafille bazozwa nzema bakomela na wit wana bazosala baaccident donc makambo ebele ka ekoma osala donc ezaki nde wana mais lelo okwanaki bango mpe lisusu te naomona mpe en pleine na bote parce que nous pensons parce qu'il y a de ces enfants bizarres qui fait que aussi la Saint Valentin éviter comment ça se conseille de personnes na bana nzambo bazo fêter fête à Saint Valentin en tout cas pour nga conseil na kotosa bana nzambo fêter fête à Saint Valentin comme eza biblique te ça ne sert à rien pour fêter kobomela ngo nzoto te po eza Saint Valentin nasala boye te yo mwana nzambe eloko ane koaporte eloko moko te na vie na yo ekobakisa un plus te na vie na yo donc inutile fondation eza journée na prière akende prière na yo eza journée osalaka leka moko songolo sana botukutu ndenge osalaka batele osevande fo komela ngo nzoto te eza nango na ntina eza na litomba te merci beaucoup mpona ntango opesi biso na bapambola merci bapambola bebe amen maman comment ça va tokoyeba nkombo na yo sœur Rosette seko oza sœur en Christ oyebi fete ya Saint Valentin ona oki ono boza sœur en Christ ya mozalaki nano païenne n'est-ce pas ntango ozalaki païenne yarivaki mpe na vi na bobo na yo fete fete ya Saint Valentin bala combien loba mwa makasi yaya na fete yango mwa mingi makasi parce que nasala vie yango mpenza osala mpenza vie ozobetaka mpe atolo bosala mpe ya vie nasalaki yango mpona kozala hypocrite te ke nasala elo moko nasali te loka dela nakumi mwana nzambe oyo deja esi eleka nasalaka yango nasalango na hypocrisie nasalango mpe na boya farafara non po esi eleki tokomi bana nzambe yango naa na facilité otemoignage obanda mpe kokende obimi boyebisaka na lolenge nini ya milulu boza kosala bozokende babar bozokende ndenge nini na bahotel na bandenge nini beta mwa lisolo obanda ofetango ndenge ngai nde papa na biso azalaki papa biso azalaki très méchant sikoyo lokola nga mpe nazalaki mwa yankele na batan wana ngai nde tonde obetangaka nzoto na nzoto eyebi ke jour wana azali le 14 wana eyebi ke fona bimanaki epe kope na nga baozela mpe nga kuma na koposakaki naoki anniversaire nazwi mpe telefone sinale moninga mwa mwasi abengaka papa azali donc abenga bisaka na pasi o papa oyebi moko oyebisi mpo aboya ntango osolaka papa akatelinga abi ndenge okenda na kobumela te ozonga 22 ebetelo kuna te ata alobi bongo te ebetela yango nga na ozonga papa mpe tali kaka feti
mais na saide ya makambo na kuna surtout ba sala na sali donc nozonga na posi na nga ya ebika ndenge mususu ma mususu pe bola ko lekisa na nga le 14 to lekisi ya moto biso comme le 14 et 15 olali pe libanda na bimi le 14 wana te mais na bimi le 15 parce que le 14 de le kaki bango nenga zale na ndako ebike na sali le côté la fin de ba na spatosa mais lobi siko le 14 dans le 15 siko de tout sali wana mutazolo idete ke ala nga idete ke na ke bisika mabebe nga na ebike na ke fete na ke récupérer retard otokoma kuma lelo ba jeune fille ba jeune garçon pesa na ba cadeau we pe n'importe temps manda ko festa yo dali pesa ko sabe échange ba cadeau na partenaire na yo ba cadeau na ti ça ngatin ba neige ba fleur ba carte de feu wana ba couleur de ba rose mingi ngela ki ba rouge noir rose ta deux couleurs en kande ba monte ba danser la moi ah lelo comme na bonzambe conseil on pesa na bana o batikana na kota malgré ça to fungona parenté il y a des cela o bazana na bonzambe bazo ko no fete fete na ma c'est rose ona yo ko do bani on conseil na bo pesa bana nje ko moi na changer attitude ba mo bana o se kali su de poto ko na kambo est très important conseil na bo pesa bana njambeza ba Saint Valentin on les a ba fête mo ya ka ko distraire ba nga mo temps na vana mo mo ke na se distraire trop na ba Saint Valentin na tane singa nga na zana makula nzambe te na za lelo ta musuma kambo na ndo luka nzamba na sale la ngamba ko na kote ki na kati ya baba ka ba distraction mo ki memele yangi elo kote au contraire lelo na komi oluka ba prière ata era prière te na komi oluka na bondele ko ani ko ba fête ko na ba distraction o za ba fête ya bana nzambe te on a kopesa conseil na bana nzambe ba o nyoso bazana mo ki boya to contempler bolamu nzambe to sepela ko koma pelo ko ngana mwana loba on nzamba selingi za te parce que boza misika bo pusa na boya surtout mingi biso to sambila na exact siko to moyo bo nzambe tango ya bo mona na wo ko yebisa pe ba parents belé mon conseil mukeke ba jour à événement ya ma communauté ba Saint Valentin ba journée de la femme so moni mwana fa na nda kulandela elo dame soit échappé jour on a polo bien récupérer et ça le 1er décembre so moni mwana limité les 2 obima to les 5 obima ko faut veiller na ba jour etikali wana to sunga pe bandeko na biso bazama Saint Valentin eza na côté négatif da positif to Mbappé ezali to pe babe nango ezali c'est mabe ezali ni bolamu nango ezali mabe nango eza maladie ezali zemi ezali accident ezali ba kufa ezali ba mususu bakenda ko fêter bongo akei basali accident na retour na bango bakufi fati ba mususu bazwi ba blessure na makasi ba mususu bakenda babungisa ba biloko ba mususu bakenda ba makama ezebele ba mususu bakenda les jours à Saint Valentin na zongi na zemi ayebite après mikolo zemi yo donc eza vraiment na ba conséquences et eza mon avantage te yaka na ba désavantage ko bana za bakoma ko défendre ba eza fête pona ba amoureux bon na ebite na Bible et comment même passage eza en tout cas banda ndo tanga Bible bana bongo motema na mona na Saint Valentin exact merci pour notre temps petit biso namba pa molo c'est rose amen OK nzambe nga déjà na ebio bana za rien pe belé parce que ba mona londo mbale belé mais pona bo ba yebe to ko se présenter kombo osana nzambe omatama volume nazwi yo po bandeko baleki kolobela lelo ezali bongo le 14 février biso beza mokola Saint Valentin bakoma kofestival yango mokili mobimba yo atake bozali na nzambe bofete fete ya Saint Valentin estce eza digne bana nzambe kofete yango epuis soki eza digne te epuis soki eza digne opesi biso bakote nango positif na kote négatif. Merci. La historique nango nanu imana osalite mpona bato bayamba yango mpe baseleka yango silo historique ezalaki na sango moko ya bongo ya Valentin na kati ya kosala mosala nzambe esilaki bakanga ye yango epa ya roi atie quelque part surveillance ya mokonzi wana esali mwana mokonzi na mwasi eme ya mokonzi ya sango yango sango à perdre qui n'a jamais eu à la vie pour nous ensemble dans le sali dans le mokonzi au début sali qui va pour mailler et sango
po bapesa ngo forme kitoko mpona kohonore sango nde batie po célébration wana Saint-Valentin ete sango so atindaka na nzambe akufi akoza amour mais amour yango ya lolenge nini okufaka na bolingo ezaka Christ Jésus kufi bato yo kufi na makambo ebongi te mpo na yo parce que tobiki soko ozali sango otikali ndenge wana mpo na nzambe ntango yokwela na mbongo ndenge wana bakokocelebre jour wana te eza mpenza propre te bongo mpona biso bana na nzambe akopesa nzela te ke tocelebration yango parce que itana ebandeli yango eza mabe epuis na kalite na biso bana na nzambe eloko tozoboya eza nini eza lokola tozomatisa satana esika kobatisa nzambe pourquoi parce que okomona bato babalana te bazokozoma ensemble mpona kocelebre journée wana okomona bato mosusu mpe azali po mibali aza marie mwasi mpe aza marie mais kati ya bolingo na bango ya kimakangu basangani mpo ke baselebre journée wana donc eza kitoko te mpona biso bana nzambe kocelebre journée wana epuis ekya mosusu eza lie na couleur mpona lingaka noir mpona lingaka rouge ebele baotya attention te ozosangisa ténèbre ozosangisa mpe makila esika moko o makila wana eza makila ya propre te eza makila wana lie na kati na bainsanité eza lie na kati na immoralité sexuelle parce que ntango bacelebrango te tokutana soki na restaurant to wapi ye ezalaka moko mpona babétise ozosangisa makila ya mabe na ténèbre esika moko nayebi te résultat soki ezala bino nini wana nzambe oza koyoka biso nde to litoi makambo wana eza ya biso te biso oyo mpo natikeli biso ezali Pâques tocelebaka Pâques pourquoi parce que ezali délivrance mpona biso bapoto ya nyonso mpona mokonzi ebikisi na biso alongo biso kati na ténèbre azala makila na ye oyo eza propre mpe ezali bosantu azotambola biso kati na mokonzi na ye ya lumière donc po azali na bato ya koyoka biso eti penga sete awa mpe ngonga awa mpona kolambisa jeunesse na biso na kati na église corps de Christ ke totika mokili makambo na bango ndenge tosoki akaisala ya nzambe oyo ya nzambe ezali esika kocelebre bajournée wana ya tikaki wana tocelebre nde Jésus ezala koévangélize ezala koganie baâme ezala kokomba panneau publicité ya Christ bisika nyonso tozali kozala plus malamu. Shalom, homme de Dieu. Shalom. Tokokoyeba kombo na yo. Kombo na nga pasteur Moïse Diame. Ayobanga mina na sango. Lelo pe ana kamwe po olingaka pe kamera te penda lelo na kamwe olingi lelo koleka na kamera pasteur Moïse Diame. Oui, namoni esengeli kozongisa bana nzambe na nzela kote mingi baza na kati ya libunga mpe kotala teme oyo boza kodevelope ya interesse nga mingi parce que nga nasukipaka mingi na problème ya bajeune moni meme baéglise toza nango actuellement ezali mingi nzambe apesi biso mokumba ya bajeune. Mokitani na yo pasteur mpo baati koloba mwa moke concernant la Saint-Valentin na peut-être ozali kamba kobakisa conseil yo lokola papa bana papa pe ya bana ebele kati na etonga kamba kobakisa ezali ya propos ya oyo mosala nzambe auti koloba si la Saint-Valentin. En fait, pour la Saint-Valentin, d'abord, tu mets tout la question. Est-ce que ça fête chrétienne? Question de Boussou Yangoa. Pour la tout dans ce qui est fête chrétienne, Batou Babandali Kamboya, Saint-Valentin, ils allaient catholiques, ils allaient Rome. Mais en 1969, Rome a renié la fête à Saint-Valentin. Rome a reconnu la Kangote. À l'Obiboui, dans le cas de Edith, dans 1969, à Sengi, dans l'église locale, la paroisse locale, ceux qui vont fêter, on va fêter. Mais Rome a reconnu la Saint-Valentin, c'est la fête, il y a des chrétiens, ou il y a des catholiques. Ça, c'est clair là-dessus. Et puis, il y a mis balai, pour la ligne Rome, parce que Valentin, il va se fêter. Au moment où il y a 3 Valentins, il y a Valentin d'Afrique, bazali na Valentin mususu de Rome, pe bazali na Valentin mususu ya France. Parmi les 3 Valentins wana, lesquels baza ko fêter. Et puis ce que tali Valentin, signification Valentin, ils ont coïncidé na fête bango bazo sala. Valentin ça signifie ce que na étymologie nango na latin, elingi koloba l'homme fort et solide. Mais quand tozo fêter Saint-Valentin, ukomona ebandeli même depuis ya fête wana, ça vient de Lupercus.
ezali basango moko oyo bazalaki na secte moko bazalaki koutilize yango mpona kosalela Aphrodite mpona koéleve makambo ya mariage. Okomona eza na basymbole ebele. Cadeau ya Saint-Valentin ezalaka nini? Na cadeau ya Saint-Valentin ezalaka chocolat. Dans le chocolat, c'est la sensualité. Quand on va dire que le chocolat, c'est pour les amoureux. Et on ne voit pas comment Valentin qui est vigoureux, on peut le mélanger avec la sensualité. Faites un cadeau à Saint-Valentin pour tous ces araganies, les fleurs rouges. On ne peut donner la fleur rouge, les fleurs rouges qu'à une femme dont on a besoin sentimentalement dans le cadre de Eros. Pas dans le cadre d'amour, agapé, anzabé, mais dans le cadre d'amour, Eros, où ils allaient sentimental et physique. Au moment où on a sa maman na yo cadeau ya ba fleur rouge te. Okokipe ko pe sa sœur na yo cadeau ya fleur rouge te. Ce que pesi mwasi, to mwasi pesi bobali fleur rouge, lingi lo bakena za na posa na yo. Chocolat lingi lo banali ya yo na lolemo. Donc ozomona, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ça. Oh, ezali ko lakisa sensualité. Okomona cadeau na ngo mususu ezali plume. Plume pour ani boyebi ke plume so ba utambusa na nzoto. Donc ça n'amène que vers cela. Or Yesu Christ aza ko amener biso enlever biso na niveau ya amour eros, amener biso na amour agape, amour oyo pe amour frater oyo abondeko pe oyo ezali ya nzambe sans intérêt quelconque mais intérêt ya Yesu Christ. Donc ozomona peke feti wana ezalaka ya ba chrétien te pa po ba komi ko fete ngona ba pays arabe. Okokende na ba pays arabe ezalaka fete. Fete yango ezati po basambela mais okomona bamboka lokola Liban, bamboka lokola Japon, bafille batelemi baza kopesa ba garçon ba chocolat, ba biloko moko ya ndenge wana. Mais pour quel but? Et à quoi cela nous sert, nous les chrétiens? Or Jésus Christ a pesi biso makila na ye comme symbole oyo tokoki kopartage mpe corps na ye oyo tobengi la manne cachée, le véritable le pain qui est descendu du ciel. Topartage yango po elakisa communion. Mais siko communion wana ezala bato boni. Donc omoni eza makambo mingi tokoki kodévelopper autour nango. Omona cadeau nango mosusu ezali ba carte postale. Na ba carte postale okomi otindeli mutu. Mais qu'est-ce que quelqu'un gagne derrière cette carte? Quelle éducation spirituelle nous avons derrière cette carte? Ozomona ya bwana batu babanda ba abandonner yango. Rome, c'est-à-dire Vatican a abandonné en 1969. Allez vérifier beta na Google komona makambo nyonso wana ekoyela yo mesikoyo oyo abandaki makambo asiatika yo nani oyo continue na makambo. C'est que ba mona ki bamona ki ezana tina te ete na ba église ba samba liko développer tozokuta ba pédophilie ba nimena okota kuna te ezaka ka yo soko za vrai chrétien sacrifice ezaki moko kaka ya Yesu Masia communion na biso ezana nzela molimo santu eza lipa na vino ya korobati obeti ozwi kwiti na yo te obi vino wana ezali sans alcool tika nzamba pambola basali na ye na ba ezali passer moi bien mais ba marié dans le Seigneur ba fête kango pe abi c'est pas mauvais eza fête ba marié net yo boso fête na ma mariage ma be ezate no fête ezaka mikolo nyonso parce que fête yo uta na lola tango na boso tango ngara mona ko mwasi na ngana sepelaka wala eza pona nga fête okopesa ngani kolia to komela tolia ka tous les jours tomela ka tous les jours eloko nini ezali fête à tout moment na lingi na bimisa mwasi na nga na bimisaka ye to kovanda to sepeli na kozela Valentin te pona nini Valentin pona nini Moïse te ozomona toyebi Valentin wana te bango moko bayebi Valentin ngo aza nani te oyo atie tembe ayebisanga Valentin tofetaka azali ekolo nini abotama na ane nini papara na ye nani parce que papa juif bayebaka mutu depuis ebandeli ti na famille na bokoko na bayebaka yango batiko Valentin na soki bayebisinga Valentin aza nani tokobanda kofete soki ezalaki Valentin ezali jour ya sport tokoki kosepela parce que engelo akisa quelqu'un qui est vigoureux mpona kobeta basaki kokima mbangu peut-être ça mais qu'est-ce que ça a à voir avec cet exercice là? Ok, merci Pasteur Moïse. Tout le monde se moko elinga asuka neti lelo tomoni peta bilenge basi na balabala donc somo nzambe eza ya kotonda bisika batie bongo bacouleur rouge noir wana enguma mpenza eza ya ndenge ya moke te na monde atene mpe ezalaka na impact de Saint Valentin. Oui, ben il faut koyeba ke na monde spirituel geste nyonso ezalaka na signification nango.
pe couleur nyonso eza na signification. Okomona couleur ya Saint-Valentin ezali eza rouge na noir. Okomona noir, donc il nous traduit déjà que il y a quelque chose de ténèbre là-dedans. Na rouge, ça signifie le sang, parce que wana eza lokona pota na enseignement, parce que c'est enseignement mobimba. Okomona qu'est-ce qu'on faisait? On faisait que, parce que ce sont des choses qu'on ne sait pas dire comme ça. Okomona à chaque date ezaki kokoka, bazaki koboma taba. Mais taba wana bazoboma eza taba mobali, donc bazoboma buku. Buku wana bazoboma ye bazoswa posonné basali film. Ou bien alors bakozwa chèvre. Chèvre wana azo remplacer une jeune fille. Parce qu'il fallait faire connaître une jeune fille et prendre son sang, aller marquer les gens dehors avec ce sang-là. Ozomona. Or biso sang wana nde tozo utiliser te symbole ya sang bango bazola kisa biso ezali symbole ya sang ya une vierge ou sang ya tabac. Ozomona. Parce qu'il fallait que les prêtres fassent des libations et puis des orgies. Voilà les termes, des orgies. Orgie parce que bana pe ba otola ndango tolobi ba orgie na ba orgie wana symbole ya sang wana nde bazaka ko utiliser yango pote elakisa ke eza mokolo ya makila et que mutu nyonso il faut akokisa yango komona na ntango wana na bafeti oyo makila mingi ekotaka na action eza na makila nyonso eza rouge te soki na biso koki okota na cadre ya makila motoki na biso okota na cadre ya makila kosangana na mwasi kosangisi makila ata boboti te ozomona. Alors, et ça avortement kokota sans virginité mais pourquoi faire cela seulement les jours de Saint-Valentin? Ça se fait souvent entre infidèles. Mais pourquoi seulement les jours de Saint-Valentin? Pendant que ce sont des choses dans la légalité, on peut le faire tant qu'on veut, comme on veut, n'importe quel jour, à n'importe quel moment. Merci beaucoup, Pasteur Mosikiame, pour la temps au petit. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Na olia ba kiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, il dit qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère, on a niveau 0. Tout ça, là, moi, je suis vraiment mingité. Mais je suis bino, moi, je suis dans l'agence Nazareth. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Poto zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique
Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo ici. Julia, nga na kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepter Rabiso na banda kunabino ka lolinge tozali. Vraiment, tu resenga na bino na bolingankolo, bayo bolingaka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bo sunga biso, bo s'abonner dans les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ndeko boye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc, moi et toko tsaba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya ngwana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Tali Oyo, attaque au Tali. Donc toujours sous kakana ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au landio table sainte au landia mission ka au landa oyo attaque oyo landia muke oyo donc cliquez lien où ezana sewana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et remember directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana parce qu'on a si à titrage wana au moment lien final lien wana et remember dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Production vous présente la princesse de l'Éternel Tiffany Mokoa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album trône toujours en marche.
Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse.